Mwana mobala lande azape na vrai yuma. Obo mwasi, obo mamuntu lokola mwasi. Mama na swapante yongololo, ero na zairo. Do baza ba nemo na ba grâce mbizi. Baba nemo grâce mbizi yuma ofinga mwasa vidéo. Na bulni. Na yebite ko to la mika na tongo bo grâce mbizi ofinga mwasa vidéo. Ofingeli asali nini? O asa munene, o asa mkola vidéo. Est-ce que ça a sens? Congo Température TV. La grâce mbizi osana congolaise, brazzavilloise. On te conseille la lorisme la congolaise makambo a Koufi. Ok, a Koufi depuis ne connaît à Brazzaville. Parce que lorisme la congolaise ça sera brazzavilloise. On ne dit pas na bango na Wenze. Donc, on conseille makambo a Koufi et s'il était au leli pe na vidéo na mi yo salité obi ka moment ça mbindo makasi ya. Congo Température TV. Ya Charlie Nonga Bali, ser na biso ya mbinga ya kitoko, malgré grâce mbizi. You maman ya pas pamba mon pono ya ba musicien ba pesa ka butu mo pesa au vertige comment on la butu deuxième butu mais on so finga moi sa vidéo a sali onini Congo Température TV. En tout cas tika ngana kipena makama coronavirus grâce mbisi mais puis na regretter mukolo o ngana banalo ba grâce mbisi asala musala ne bien grâce mbisi ser na ngai Congo Température TV. Cité et puis basi nini auto welana batika ko salir bandeko na biso bongo Congo Température TV. On leli na vidéo alors moni news wana sile leki obandisi ko finga moi sa vidéo asali yo nini monatie botalelanga Congo Température ya Maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci... Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Bon voilà, bonjour et bonsoir. Ça dépend il y a R ou Bozulanda Biso en direct à Congo Température. Ça dépend il y a R Bozulanda Dorcas Boloko pour moi c'est un binga muto bolira mingi au botepela naye. Boutique il y a vraiment occasion à côté de banda kuna bino donc un grand merci à notre sponsor officiel la Fondation Joël Million de son excellence Joël Million. Merci à vous. Merci aussi à Maman Rosette la fleur d'amour. Merci à Papi Nekina porte-monnaie de Dieu. Merci à Christian Benabé grande puissance Nakata Bruxelles. On a papa na Luciana. Merci à Maman Florence Nekina Mawet et la maman de José et Dorcas depuis Lyon. Balobi Moissi Zambé. Merci aussi à papa Bobby Kamaswa depuis Suisse. Merci à Lambert Kouka de Paris. Merci à Philippe Botuna. Merci à Richie Kapinda Mobile à Mwindu Nakata Paris wana. Et puis merci à abonné tout ya Congo Température. Ben Boutou Naranga, ben Bolingaranga. Oh Boupé Saranga vraiment occasion. Il y a Kolanda. Et puis un grand merci à papa Gilbert Dongala de Maman Rosicite à Dépris Paris. Merci à vous. Bande de Kotodo continue toujours dans l'actualité. Balobi Mboka Karani et Dokende coronavirus payé Makambu. Batuazo Tambola te kutunde to bimi à l'heure parce que l'autre aux lundi. Ndenge to bimi boye moi mbilinga mbilinga na nzela bazo contrôler makasi biso na ki do transport très difficile ko uta balemba wana kokoma ba banda lelo eza vraiment problème mingi na Kinshasa awa donc mitu keza pas si transport très difficile totamboli na moi mbilinga mbilinga kaka ninga parce que balobaki pe batu ba bima te avant bima faut moi autorisation moroza na ngoto éviter bato sala ka il faut moi provision ko tlanda ku batu ba lia ba mela ce qui to et voilà, je suis avec Jerry Kobetok, c'est artiste et comédien. On appelle le Baramingi, il y a des Mirabato Bako, ça va vraiment à partir mon anga. Nous sommes le couteau dans le monde Oyo,
il y a média et puis dans le monde il y a théâtre n'est pas à la vraiment tout ça même moral tout ça bon il y a le coup de ligne vérité toi annoncer bino vérité bino besoin de biso to pesa bino vérité to boy inde le coup tout ça bon on a Jerry Cometok Chazat discorrect je la Jerry Cometok c'est mon invité dans Jerry Cometok bonjour bonjour grâce bonjour bandeko de Dorcas plutôt ah là là bonjour Dorcas moi Sambinga bonjour na abonné tout ya chaîne Oyo bonjour na ba congolais nyonso bonjour na ba combattant nyonso bonjour na bandeko nyonso ya Lamuka bonjour na bandeko nyonso ya IDPS bonjour na bandeko nyonso ya FCC. Voilà, bonne santé. Oui, santé Zakimia par la grâce de Dieu et puis oh ils ont ma belle ya Fumukimbangu. Donc biso ba Jerry Cometok so na ko lata biloko na batu ba lata wana te na ko protéger ma bon côté parce que na ebi naza descendant ya Fumukimbangu donc. Te corona bang sangate ba makamto mona na Congo bon ngaka na ke banga corona. Ba fulu ya dégâts to wana ngona mboko plus que corona. Ba nzala ya dégâts ka mutana nzala mamemi ka na système ya ale natondi onkolo donc yemba pour nzala longwa. Donc biso to ko banga corona te mais corona ils ont existé par rapport à GDG. Voilà, bandeko pe bozula ndabiso bozana ba Europe tozola na information tous les jours tozola informer na maman eza rosa makuna na bamboka libanda donc bon se protéger bon vendre na ndako bino oza le roi biso te bino social eza kitoko vie ko lia kitoko biso po bi oli a phobima ola ta phobima donc so bimi to lia te ola ta te mais bino le roi boza bien bon vendre na bandako bon se protéger et rosa bino bien Jerry Cometok to kota directement na actualité d'abord to bandana na état diko coronavirus wana et ça là qui on ni koyoka maladie à bongo et puis papi essaie pour makoler sida donc yango soki mutu zéro directement faut mutu kufa donc maladie oyo eza maladie moko moni ngai tellement que nazaka trop bokoko maladie oyo pona nga nazo juger ngo za maladie moyo uti na monda mulili donc yako mona nga leti nga na hotel na mindele ba na ba jemo ba salaka ba oluka ba meke loko moko ba ba bateke ko boma bato ebele so hotel coronavirus oyo eza pona fulu te eza pona ba ba chino ba mesa na ole biloko mobesu ba chino ba liaka ba mpuku te eza buzoba ya mundele politique ya mundele ya bimeka meka alinga meke loko moko boye yango lelo tala suite nango ebanda na Chine donc tout monde ka ngolo kwa maseki mais tala siko ndenge panzani à travers le monde et puis na Chine wana batu bakufi muke par rapport ya Italie tala na bande on a biso na Italie ndenge bakufi lelo nga nazo la vie na ngai Charlie Kinkela atiki biso alaka na France personnam vena nga Charlie Kinkela o ba musicien ba boka ba chroniqueur ba chroniqueuse ba boka lelo to perdre ye donc maladie moko boye ngai tango ekomela kinga na binzambe o eza problème nini mais lokola mabelo eza mabela Fumukimbangu na Congo RDC ton Afrique et kotika la koboma même pas 100 personnes coronavirus parce que Fumukimbangu aza pour Afrique mobimba donc oza mabele ya bakoko coronavirus oyo no sakana musika penaka ka esika zo sakana ka wana donc mais tozo compatir na bandeko na biso o baza na poto tala lelo yo misala to sala kanga na yo to vivaka libana obi kenga na komo mono nde bakangi internet parce que bakangi Western bakangi MoneyGram bakangi ba banque wana kuna siko bitomo vivre ta biso musala to sala to zaka ba patron na biso ba ba jika siko mal donc tant message ne komela nga vraiment en tout cas Nathalie Nabi, on dirait que comme coquin na souka. Mais faut tes ya mundele. Voilà, Jerry Cometok, ça faut tes ya mundele. Donc mundele, ça sali mabe ko continue de biso ba coronavirus, ba bilora mabe eza ko boma batuna rapidement. Donc na ba quelques minutes muta kufi. Jerry Cometok to ko tana na likambo ya ba pasteur parce que le na zaki vraiment tout ça l'analyse. To ko le peu partout na bino ba comédien na mambo eza ko le ka mais tout ça ngano muta ba pasteur. Le to moni ndenge ba kangi ba église, ba kangi te me ba lobi. Donc biloko nyonso to moni ba église ba bar biloko ebele et ça la nanute qui na mois prochain ce qui va le vivre mais tout le monde les pasteurs Sonic Afuta ou azali bongo numéro 1 ya ba pasteur tout le RDC ko leka ko lo bala ba tuke ba pasteur ba bikaka na ba mbongo ya ba offrande wana ala bibongo boyo ndeke on télé ah t'es yum toujours informé nga oh oui abiba asali pena vidéo ali ba bika na mboka ba offrande qui na top Congo ba Chazat discourage je crois que botier la biso yango ba vote wana ba tubayoka les gars qui na top Congo monde entier yoka kalobi ba pasteur ba bikaka na mbongo ya mabunza ba lesa rabana na bango na mbongo wana ba futa rabanda ku na mbongo wana oh nyonso bika za chrétien asala effort atindara dum na ye na M-Pesa oyebi koyoka onde olobi maloba kulutu Sonic Afuta lobi ça montre directement que ezaka cop
ya omoni nga géri na timela ba église de réveil tongo na comprena ke eza ba église moko eyaki nango po esala nango kaka makambo ezosala wana soki lelo pasteur Sonic Afuta azoloba ke babikaka na mabonza. Nous avons des pasteurs docteurs, nous avons des pasteurs professeurs. Est-ce que pasteur akobikaka na mbonga mabonza? Je ne pense pas. Omoni makambo alobi nga mutu na kocontredire te bandeko na bapasteur bakocontredire parce que towana bapasteur député, towana bapasteur docteur, towana bapasteur ingénieur. Mais ce qui est là, c'est focaliser kaka nga na sa pasteur na leka na mbonga mabonza bandimi baye na mabonza na mpesa. Allez-y comprendre que pas si y a peuple congolais, pauvreté à peuple congolais, c'est que bah pasteur peut bana kati. Et le bien est sankara de kuta ouais wana émission moi ça galbi pasteur ba yeko kabele $1000. Pas mutu wana bimi. Mais musu soyez na $10 lo banata tika nango ha. Donc comme coronavirus c'est yé. On somme na taba na loso mais azu yango kaka. Donc eza na sens te makamba passer baloba. Et puis on m'a dit mesure oh ça li bien. Toye ba pe ko toye ko la pe ko prier yo mo na ndako sans pasteur. Bato bakoma ba égoïste ayebi ko prier te abonde la kaka ensemble na l'église. Sambela pena siko yo moko solo na nzambe na yo. Sans intermédiaire à pasteur. Comment comme ça va pasteur on dit ba nzambe moko boy. Eza mesure moko bien parce que église dans l'église ne so ba plaît ça là. Les titantines na biso mo ba moi na minute so bo yambika jika boy ba ke bo na ngo. So obi ba pasteur boni ba sakana ba jika pe. O ba ndimi na mo pe ba beta mo ba tout. Mais nga na oki pasteur mo na Kasavubu entre Kasavubu et Bumbu. Azo benga ba ndimi na tour de rôle. Mais quand même peut-être ba ko sala bongo parce que ba ko kanzala te. Mundimi nani yaka na ofrani na bondelio. Bima, OK. Mundimi mususu aye c'est bon. Mais to bo ba boyinde ya 20 personnes, 30 personnes. Mais ceux qui parlent ba bika na mabonza. En tout cas, ça coupe, ça passe. T'as comme ça, l'ensemble est négatif. Voilà, donc t'as né Moussa ensemble et ça, il faut pas passer bandero ming, bah ça choqué na. Mais moi, je ne pense pas que le pasteur avec nous qu'on a bika na monga mabonza. Par rapport? To godem poi. Nani. Je ne pense pas. Ce qui y a bika na monga mabonza, c'est que moi, je ne pense pas que avec nous qu'on a vivre na monga mabonza, godem poi a vivre na monga mabonza, Kizami na vivre na monga mabonza. C'est que bande qu'on a mon on va contredire. Et puis nana lobi makamwana président. Évêque général. Général. Ah. Ya. Coronavirus c'est le bisabso biloba loba. Voilà, coronavirus c'est le bisabato malobo balingi. Mais je dirais que beto to ko tano na ngam ne bino ba comédien na ba comédienne bolinganité. Bolingo eza entre binoté. Atam kieti yo mo ko bien ngo. Te. Omoni mamba baloba ba comédien na ba comédienne to linganité eza lokuta. Preuve en est lelo nga géri peut-être mardi na banda bagag moto tourner mutu apesi nga kopa les années comédien eza mutu alibanda te ndenge yo poza boye cop lelo soki ye chroniqueur to chroniqueuse mutu apesi cop tant toloba ke bandeko na biso tolingani te puis totalisa bafano batala biso ke biso pena tolinganaka te tobomanaka totyanaka bapoison towelanaka basi so bafano wana batalaka biso babaka bazoba te. Après, au moins, on a vu que on a chic man pour y aller à théâtre, tu as raté. Mais tu sali photo moi selfie na bar tomber la masarana chic. Tu tiens na tu publier na Facebook, c'est ce que là ça fani. Mais vous arabes hypocrite. Vous arabes ignorance to solo la cannabis te mais tu vends donc to lingana raté mais tu vends to solo là. Ba comédien vous arabes hypocrite. Te ba hypocrite bazana bango menga chéri. Même tonton na biso ya bogar wazo filmer biso yebi nga so na problème na muto yeba pena mi ko na gérer mikolo so ko na intelligence nga na hypocrite te ba hypocrite bazala bango mekolo ba ke to sala na kamabe moi je ne pense pas to bi boka na maladie siko tala ninga to zo miteka et puis makam to bakana tango bozolo ba leti gérer wana asa mutema mabe abokela biso malade bote kanga e ko sala ke so talibe to pese exemple ya Chiko Pululu ba pesa ba témoignage ne mabe na poto et so tali ba fan ba ina Chiko Pululu ya poto pona mabe na biso auto mabe o Chiko Pululu yebaka te to funda pa ba fan na poto azaka fier abudaka batu to tika ko miteka soko uti na makambo na yo libanda et puis neto za photo za la vie de prière comme mesdames vous êtes balé na famille na ekomi o bandeko na théâtre to bachele poison o kinga kati muté bomié
On m'a dit Mikolo, comment on a dit Kingakati, bon, on va comédie. Pourquoi tout ça? To beta na peli solo poison le quoi yo moko côté li tout tu comme na li solo no beti ya poison de kona biso ada ilunga na fendi na raïs oyo wapi baza empoisonné et puis par banani kaka na monde de bino wana ya ba comédie. En tout cas ça la monde na ba comédie et puis likambo tanga bandaki bato belé ba comprendre na moni ndeko nanga Nico Chege batine nga lia émission sali Nathalie yango penate mais ba bien déconner nga na kati mais moi je suis désolé nga nako déconner Chege te to vaine pendant trop des années nako lobele buso baté na télévision peut-être azaki na a comprendre ki nga ité moi ta makamwe bandaki na monaki ba jeune frère na biso bazo sala buzz pourquoi est-ce que mutu aza empoisonné fallait kana te valo ba ke ngai na za empoisonné Voilà. To konanaki ada mais na sima nango ada mo ko comprendre biya ya na yaki komona somo na bi place ba sonera poison te yango soko moni ndoki belela to comprendre que ça va biso to zaki na moi libunga ndeko to kanisa yango lokola base to vivaka na hypocrisie te o moni ngai lelo so ba te bele ba ina ngai po na lobaka vérité na cha drapeau na kingo tepo na kosaka makambo likambu ya poison outi na ba comédie te j'espère que bolani na ba émission et ça likambu ya moi si moko boye alukeli ndeko frère na biso ada problème comme makambo ba mena c'est frère na biso ada et comme makambo poison outi na mama moi je ne pense pas mutu lokola président l'a dit sobe achela ada idunga poison fâché Kalombo achela ada idunga poison je ne pense pas donc na ba comédien toza na bolingo biso to le bien ta président ya Charlie non mais moi c'est ada acheli à mobile na acheli ada poison moi si on a dit moi c'est Herman vrai ou faux na okaki pe tantine biso moi ça que émission on omoninga et moi foute matanga les tantine na ça que émission na le bio moi je pèse mes mots nga lelo so na bina samba na za na ba audio yo zolo ba makambu wana ba audio yo za na ngwana ebi te ba audio ba koma pe ko monter ba audio moi je suis monteur ebi na ko monter to modifier nini so ya mutu to vo ya mutu yo zo ba ke Herman Kasongo na ada ba wela ki mwasi oza na prévenir si ozo luko sala nini ngai information na boyango to wela ka basi te et puis basi nini o to wela na batika ko salir bandeko na biso bongo donc c'est un peu ça ngana telemela ki nde likambu ya ba jeune frère na biso puis ya raïs na douta na ngoma makasi mais na yeko information nzoka ne raïs ne mutu bandaki be fait liboso oh teka raïs pa bimana moi si on a liboso non raïs e bandaki be fait liboso akokaki koleka na télé te parce que raïs azaki yango wapi mais ezaka so tali raïs fendi ada baza presque omoni ba meilleur ami donc eza eloko mo boye mona et puis nazoka information nazoka na vérifier information babi mona moi ça na Maroc o asali makambo wana Canada te te mona mwasi oyo ba utilisaki ye atila bato poison azala Maroc il paraît-il arata poto 3 fois mais likolo biya Maroc otila ba ndeko no ba Rwandais te ba Ougandais te ba Congolais otila bango poison pona kaka ba faire voice o lukanzela poto eza na sens te et puis yo mona mobalo ndeko na biso o menasaki ada likolo ya mwasi ero bena bazairo ngana tela muninga na mobali poison likolo mwasi kande ba petit ba obima ba otenga misa terrain bona Congo du jour au jour moi ça m'a bien acheté Congo na biso za beni na basi allez na ke otela muninga na poison to za na pe na poto ba vrai chéra couleur ba kuna zappé yango lekisa yango mais bino pe ba comédien to lo banon likambo vérité bolingi kolinga basi ya ba maman moko mikolo ba utaka poto aye comédien ni nazala maman mokolo baze belenga kuna tanga na kombo oyo raté pour na garder car la personnalité et la valeur na ye parce que na pina ba fanatique o balinga ye ba comédien musana bino ngwana kolinga mo maman na ba zaka na poto ba kana bambongo na bango balingi bino yo zo linga mutu mais luka pour vérifier ce qu'a vivre en nanani bino bo faire vérification te mbala moko s'engager yo comme ni ada problème na biso za kanini te mele to sa ba star to memangam yo yebi combien bana ndako basa azata artiste te a joueur te mabimaka na ba mama mikolo bo yebi j'espère qu'on vivra na kin bazé belé mais pourquoi ba comédien ka ba luka ko exposango ba comédien ba gigolo ba luka ba bimala ba mama mikolo pourquoi balingaka côté kabiso bongo la benga bino na poto ko benga na poto ezo dépendre na mutema ya mutu nano mona pete to ka ba masolo vidéo mo lekana matanga tonton mo amoni film mona matanga abi ngai kaka ye ba solo la te ba mona na te abali e pa ke poto
makasi. C'est comédie, tout ça artiste. Et puis moi si alulaka mutu oyo azomona mona. Ata pe ah oba guna nga Jero azana lituto malgré lituto mais Miss Neza moi ndira meli moi diamba mais la diamba te la lingasiko babu oyo. Tout ça batu na église ko to bolingo esalama. Tu connais pas comédie biso ba na mbwa. Donc eza na normal batika biloko wana et puis tous les comédiens ka basika mutu ba bensi mona poto. Moi je ne passe pas. D'abord boulot to sala ko so ba no bomba kana mo ba no bomba ndam. Billet atako to nanzela mayo ba to ba ok no tiriki. OK été. Mais bien mo mona loi ne bozana ce n'est que gérer mais ça na moi si na poto c'est comme si vous na vie moroté. Ah, son na moi si na poto na vie moroté. Mo mona ba comédie bozana ngo de fois za na chéri mo za na mikili. Na vanda na bino trop o ra lisoma mo mi amiko na liembo mo fa. Te wana ba petit o moni mwana basaka na théâtre te basa tina chronique ba petit ba na sima na biso nde bango so Monica 33 bengiye e panzie makila. Donc il pour na ko négliger na biloko ko lia na bino nyoso ba toso na bino. Eza ndemo ba petit na biso théâtre. Ba benga bango o mère bo mona na te mo benga ka o mère na bino. Mais baba tout le ko ba biso ba chéri bonana lingole na internet héroyo. Na surtout que la moi sa photo, un caméraman monteur, mutama boké chroniqueur. Na misala no sona oliate. Na surtout que la mona ba to photo la biso akei, baza 6 ya kei. Azolu ka benga sa 5 wana. Mais tout ça, on a un likambuya, poison, caraya, ada, gérer comme un torse, il y a le sous poison. Est-ce qu'il est nécessaire, il y a qu'on les canaux télé, qu'on avouer, qu'on informer, batou, oh, il va se donner, il y a mot comme tout. Parce que poison, tout le monde qui a pas vu de loin, et raison qui poison, tout à l'heure qui est. Aujourd'hui, on n'a pas vu de l'eau à l'équipe de la télévision, il a annoncé poison après presque une année, 2 ans. Il a annoncé que tout le monde a conduit qui poison. Mais oh, il y a bango, ça n'a pas de macas. Directement l'équipe a annoncé que tout le monde est-ce que c'est là qui est nécessaire? Il y a Adaï Lunga, na président Charlie Nongi vide loin. Ils ont ndenge mon côté puis nous avons tola banti corné. So tali pena Ada. Bon on est bêta qui est pena makasi. Bêta qui est pena makasi et puis talaka Ada pena so tali na ba âge bo ngana na lingo ile. Ya moi. Aza mwana muke ba jeune frère na biso. Donc maîtrise wana et banque ça qui est makasi. Parce que y a le bien on pena bitala. Na gina choix te za mabe na ibike koleka la TV za mabe. Mais na gina choix te na bangi na belela parce que nde omoni ke tanga belela ki bongo nde ko mona na bakende ki pa mama wa a salise wana. Pour na poison wana. De so belela ki te aye eza kwa mutu ayebi place a okende te ayebi te place a okende te. Yango belela ki. Donc ko be koloba na émission to na vidéo eza mabe. Mais azaki na choix ki. Moni argument na ya pousser ya wana. Mais ngana obeka na batu nyo surtout oba tout ça ma limité ma na ba biso opé to comprendre pourquoi asala ki bongo. Donc mais jusqu'à la fin dia l'équipe dans te connait. Parce que jusqu'à to moni Raïs, to moni Adam et to moni non Fendi. Mais Fendi so l'équipe déjà message à Fendi so leka. Neti ngande ko na olo bela komba Fendi za azaki pa poissonner. Vous comprenez? Donc il y a un cas grave to loba. Non, ça ça déjà bazo traiter bango déjà moni to lingate to perdre bande na biso misa to bongo. Donc ça mabe makasi. Donc bazo traiter bango et puis na kombo ya fumuki mbangu tika moko ya mabe ko salamati. Donc poison wana ezata na placité. Mais moi na mobala na ndeza pe na vrai yuma. Obo mamwasi, obo mamuntu lokola mwasi. Maman na swapante yongololo. Héros na zairo. Donc baza ba nemo na ba grâce mbizi. Oh. Baba nemo grâce mbizi yuma ofinga moi sa vidéo. Oh. Na bulni. Oh, na yebite ko to la mika na tongo bo grâce mbizi ofinga moi sa vidéo. Ofingeli asali nini? O aza munene, o aza mkola vidéo. Est-ce que ça a sens? Europe na Congo ça a besoin makamba. Biso ba terminer na to koma rami. Nene kolisa biso. Ça to pesi ba âge na biso ba to. Mais ezo comme ça mutu lokola grâce mbizi ça na congolaise, brazzavilloise. O to ko c'est la lorisme la congolaise makambo akufi. Ok akufi te puis ne connaît à Brazzaville. Parce que Loris la congolaise ça sera Brazzavilloise. On a dit pas na bango na wenze. Donc au conseil makamba kufi et s'il était au leli pe na vidéo na mi yo salité comme que moi ça mbindo makasi ya. Au leli na vidéo alors moni news wana s'il est leki au banis ko finga moi sa vidéo asali yo nini. Mais tout béton lui sauver un mariage à vidéo. Le mariage à vidéo tout direct tout le monde va comédien presque parce que tu es dit qu'il y a ça bien à battre. Tout le monde va comédien ébélé. Mais tout le monde qui vraiment nombre qui me tient. Mais au moni makamno se kokana raté
koloba te ke mariage ya même bato batournaka na ye peno satike so bavandi boye ndi yo bango mibale tomonaki bango te mais obike nga na kamwa na Congo biso soso tokobanda osala makambo kaka ndenge moko te oyeke bamariage elanda nyanga bakomede bamonani ebelebele epuis na bato apoto mpe bakomi otenir biso mwa rigueur moke yango bino bamariage yango bakomi ebelebele boye bino tu bato ya normal baza te kaka bato bamaboke yango mariage baza kaka bato maboke nga namonani bacommentaire leti na mariage ya Barcelone ya petite sœur nanga propre bato balobaki na mariage mo soki to oleka basepele nango mpe na habillema nde bato balataki mais présent vie de loué asali quand même exception pour to wana ya koloba ekita mwa moke famille peut faut bazwa place bata maboke moi je ne pense pas que bazalaki kaka te bazalaki mais baoto bilongo to ebite ke baoneti ba na rotia bato to ebike ba jouera bien la vie de loué bazalaki te omoni congolais za misi omoni tayo bakuna na mariage na matanga ka omona ba omoni ba fani batelema soki entela leki oya leki te wana leki to exemple président Lombe aye te seke basololaka te na moto akufi congolais aza moto abulu totika biloko wana mariage elekaki bien ya Charline Nongi abali sere na biso ya mbinga ya kitoko malgré grâce mbizi yuma moko ya papamba mompono ya bamusicien bapesaka butu moko epesaka vertige okoma olela butu deuxième butu mais ozofinga mwasa videlo asali yo nini en tout cas tikanga na kipe na makambo coronavirus grâce mbizi mais epuis na regrette mokolo oyo nga na bana olobaki grâce mbizi asalaka mosala ne bien grâce mbizi sere na ngai mais nakumisaka ye parce que so otali toloba mpe bien grâce mbizi azalaka na chaîne moko ya bien ebanda osa mpe mosala bien nayebaka te Tracy na Glody baloka grâce mbizi babwakela ye mpoka ou bien nini babebisa ye mutu mpoka ata balongwe grâce mbizi mutu na ebebi Tracy na maa Glody po ni bino bosala nani ex patron na bino bo chaîne ekweya azalaka so na bajournaliste te akomaka kosala badireki ye moko oyo ezanga ntina zonga mutu mama est-ce que oliaka so monga YouTube badélire eleki donc tala ozwi ti délire mwasi avide eloko mofinga ye asali yo nini grâce mbisi mwana bata mokie kende kofinga mwasi yango na braza bokana bata maboke te oyo bazobala na bamusicien bozalaka na bango te likambo nini grâce mbisi okangama na Congo boye ezaka mboka na yo te. Voilà, j'ai commenté. Nasepela koyamba yo pour olobaka tellement bien. Un grand merci à Igor Mitumuté, ma Denise Fabiano de prix quelque part. Merci encore à Guilhem Pakabalobi, display en couleur des prix Paris Wana, un bon tonton, un bon messier. Donc Fondation Joël Million Balobi, sponsor officiel, il y a Congo Température à Chandra qui a disparaître. Azolela donc Fondation Joël Million de Makambu, de son excellence Joël Million de prix quelque part. Donc il y a eu Fondation Joël Million Balobi sponsor na biso. Voilà. Et puis là sur la bien. Je crois que notre maman fondation na pour non, tout ça wana musa na biso ya wana. C'est non bote Fondation Joël Million. Fondation Joël Million, azama mobali. Mobali. Ah, tonton wana soko talié bonabi ki azalo kola tokolia na pilipili te, olia kaka boye, ya moi bouillon. Et ça la bien Fondation Joël Million. En tout cas, merci na ono soto sala pour na serre na biso et puis pour na makamuto zo sala. Voilà. Merci beaucoup Jerry Cometons to komi na biso déjà ko chité moi muke. To na moi muke na ito na baba comédien. Lelo de dire pour yebi. Moi c'est de dire bien na yebi. Oui oui. Si on a une minute, est-ce que déjà vous avez temps pour visiter? Parce que tout le monde a dit que monsieur est belé. Il y a des gens qui ont il y a des gens qui cherchent pour nous. Il y a des gens qui ont la famille. Est-ce que les lois, est-ce une comédienne ou bien comédien ou ils ont pensé à moi si elle a dit ou elle a dit pour que le tic là-bas à ta sucre et à pas mal. Oui, moi je pense que puis je suis sûr. Moi, c'est d'ailleurs si quand il y a qui va faire une information vraie, na éviter ce que ça longue place on a besoin pas président d'État force. Oyo na ministre wa zoki na bana ba vanda pesi si ka ba vanda. Mais na éviter peut-être né na oloba boepe aza sukuna te to azawana. Mais na éviter bande ko bazo que nous rendre visite pour venir na mona qui vient na ngai balosombo. Ya Freddy a fâché qui m'a cassé na comportement makambo salamela ki ya moi ça dadi a commandé belé pe basibika ki ba papa ale mabala
basere na biso babelvi te basilikaki kasi yango na biso basilikaki epuis bapusanaki pembeni na sere na biso mpo motu lokola belvi sere na biso belvi oyebi makambo akosala lelo te bana pululu bazosouffrir te bana pululu bazosouffrir te koko bikote aza courageuse epuis aza soldate nde omonaki ye wana abetabeta baafrike bato ebele bajija mutu kaka biso bamoni ye boye koko alobaka anglais alobaka baminoko ebele afrike aza mwana mwasi moko pululu kutu nde moto afandisaki na se atikisaki makambo bavoyage donc ayebi ndenge na koluka d'abord aza nona mwana ne ya mokolo ya mwasi oyo mpe aza déjà matire oyebi kebe naza mpe na baleki nanga ozo comprendre mais bacomédie mpe bazokende kotalaka neti nga kala mingi te naoketala koko bikotele na ndenge kaka ezalaka na visite na balemafanto na biso wana ekosala bien ndenge mona mwasi ya dadi epe eloko tolobaki yango wana mwasi ya dadi il faut toluka solution na ye biso bacomédie faut toluka solution na ye parce que esalami ana ezala kwa bale ebwakami na ka na biso na minute obenga nga babenga babi yango géri bino mpe na bwala kwa bandoki mo yango bafamile mino ezaka bandoki te banga basali dadi mwasi ya dadi loseke ye pa na biso mais bowe bafamille bozowela mbongo mama Denise apesa mama Olive apesa tala na minute oyo kwa ya chiko pululu bakomi Jacques Lumbu bakomi référence à pululu te démarche wana na yebi ke Christian Shoga na bandeko ya bomoko na babiso ba géri comme to tosala ngo de mission ba changer kombo wana ba kisa kombo ya chiko pululu na se papa wemba bakoma ba shungu ba wemba dio menase bakoma papa wemba na kwa na ye parce que fanatique akouta poto auti Afrique auti Angola aya ko chata Flair Jacques Lumbu ayebi komba Jacques Lumbu te voilà mais ko wela ba mbongo oyo ba maman Olive ba pesa bino batali boso voilà merci beaucoup oh boni buzo ba boye ko ba famille na biso boko bo ma biso nde et puis na visa sert na biso visa basali le maman na Pierre Tombal mais ba komi visa te oh ba komi visa te et puis visa na to tali na nenga indusa to ba famille parce que joli wa lelo kombo ya koko abotelanga maman na nga to mo ba parenté bani donc baba modifier moi muke biloko na ça la bien voilà merci beaucoup Jerry Kobetox message na yo na ba fanatique na yo puis na ba tout ba vie occasion olanda message na nga na ba fanatique na nga puis na peuple congolais to mi batela coronavirus to yebi bien que mboko eza mboka mabele ya fumuki mbangu et ko longa biso te mais to respecter oyo mibeko sengi voilà to ça la sentiment te pour lelo yo to ki lobby selon bango au 30 personnes déjà bazar nango selon bango mais to mi batela pota ba yolo boy comme 100 place zo bang sangande yango wana parce que comme 100 personnes ka to mo banga donc to mi batela après 1 heure d'ita sokola maboko ba mbote pamba pamba après 30 minutes ba bizu pe ya pamba pamba te mais biso ba géri oyo na kolate loko wana te mwana fumuki mbangu papa kusu mbote na esiko zali parce que bozo bundela ba indo et puis mbote na cadre oyo vient na ngai oyo apesa géri comme tox répétition na ye esika répéta avec Kanim Bouyamba donc mobali ya mama Marie Bouyamba esika zali na nord kuna na peso benga la noblesse depuis Londres et puis Brinette Malula leki ya batu ya Andy Malula adada génie merci beaucoup nous avons aussi répétition mais elles à la coulisse adada génie non merci beaucoup to komi na biso na est-ce que bien naza chargé ya presse na ye oh ah bien bon ça biso Sonia nani yo ezala bi conseil eza la bino bozanga bambongo donc ngana nga pour la charger presse adada fois pesa ngamo mais il est mon frère non ça il est musala nazo ça il est musala oyo banati lokole basale liko nani fali ça no valeur gérer comme étant oza muto yeba di plus même dada wana c'est ça problème ité voilà merci beaucoup bina fila yebanaka mais bino muto sali ah nzambe na ngai vraiment oza la problème à dada ya chic mpuya vraiment anani toluka batandelo kilelo adada oki serre na biso nga lobi bon quelque part peu Yorano serre na biso mama. Adada c'est mon beau-frère donc minga le bezate donc voilà ba numéro de contact nga plus 143 90 36 30 165 au benga gérer comme tox o alinga finga nga loko ba te belé longi nga pesa bango mal à l'aise finga nga mais yeba ke biloba loba te na je pèse mais mon avis mama na lobaka mais
soko fingi nga na pena mafinga 2020 oyoka ngo. Voilà, merci beaucoup Jerry Kobetox, merci Nandengyo Dimaki, invitation à Bisso. Merci. Et puis merci la Bandeko, tout bosi occasion ya Kolanda Dorcas Bolokoko, on dirait qu'à Congo Température. Merci la Chandra qui a disparaît derrière la caméra. Merci à Christian Kenjo, Balobi Christian Kenjo, garçon moro bien. Merci à vous, merci à Maman Rosette, la fleur d'amour. Et puis merci à mon sponsor, Fondation Joël Million, de son excellence Joël Million. Merci à Lambert Kouka de Paris, merci à Papa José Chacha, merci à Papa Bofik Maswa, merci à Papi Neki, n'apporte mon Dieu de Dieu, Balobi à Papi, Nakata Balioana, merci à Son Système Maviaki, merci à Babi Chokoro Maviaki depuis Bruxelles, merci à Igor Mitumote Denise et Fabiano, merci aussi à Maman Rosette, la fleur d'amour, merci à Binonion, son Zambalola, à battre la Bino et puis à protéger Bino. Tokutani Bongo, à la prochaine. Bye. Mon natie, botalelanga. Congo température, ya Maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement, émission sportive. émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. biso nyonso tobina Congo Température eye na mopepe asika ya tobina Congo Température eye na mopepe asika